remercier, tous les remercier bien mingi baye bon message Kolanda émission du sur www.zoomel1000.com. Donc si bien beauté point été vous allez comporter toujours confiance na émission na bino on vous na Kolanda les lots bon meli bino basango ko Kolanda na mukolo elo et bon bino te boza la kaka bisika pour vendre boyo kanini ko bon meli bino point été biso vous allez site oyo tous allez kozoma information na source on a ko informer bino pe toujours à partir pour ya monter pe to ko yinsa bino ba makambo ndenge ezali komikana ndenge ya vérité yango ete to sengi na bino baye vous allez comporter confiance na bino na www.zoomel1000.com vous allez bisika pour vendre bina moment oyo bokozwa basango na bino vous allez kozela. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino basango na bino oyo bomesana kozela mokolo na mokolo. Lelo tokoyebisa bino nini bandeko babolingo, lelo tokoyebisa bino basango oyo etali ndenge nini bandeko bato oyo bazali koloba ete bango nde bazali komemela bakongole makambo ya malamu kuna na mboka, oyo balobi ete bango nde bazali komemela biso une vie meilleure po ete biso bakongole tozala malamu pe makambo nyonso ezala malamu. Tango toyebisaka bino bandeko babolingo bolanda maloba ya sukali wana te oyo bato bamesana koloba. Mingi bakanisaka neti tozali kosakana, mingi bakanisaka neti tozali kolekisa tango. Nzoka nde tango biso tozali koloba toyebi malamu pe ba raison nini yo tozali kopesa oyo ezali kotalisa ete irresponsabilité ya bato oyo bazali koloba ete bango nde bakomemela biso une vie meilleure na kati na Congo. Bato babanda kolia 3 fois par jour, bana babanda kokende kelasi sans payer ba minerval, pe bakotongela biso banzela ndenge na ndenge, pe bakosala ete na ndenge ete Congolais nyonso abanda kotouche social ba makambo ndenge na ndenge bandeko o ndenge balobaka ete masolo ya likolo ya mbebo. Mais oye witi na kati na motema te me likolo ya mbebo bandeko. Toyebisaki bino bokeba na ba discours. Yango wana tolobaki ete biso tomonaka ete Joseph Kabila azali président moko tolingi mingi po ete ye azali ete soki likambo asali après ye asololi na peuple pe alobi peuple botala boye botala bo botala bo. Ye azali moto ya ba promesse te, mais tala bato yo na ba discours na bango, mais soki otali ba makambo na bango bandeko ozali komona kaka irresponsabilité plus kati na bango. Bandeko pona nini na lobi boye bolandaki mikolo oyo eleki lobi awa ba mama congolaise oyo ya poto oyo bamesana toujours kotambola na kati na kozanga koyeba tellement balingaki balakisa na mokili ete bango nde bazali na souci ya ba femme violée, alors que ndenge tovandi na bapoto totikali komona ata basali geste moko te mpona bamama wana, ata cotisation ata kosombela bango bakisi batinda na este wana nde ezali mpenza likambo très important. Mais balingi balakisa na mokili ete bango nde bakotambola ba distance ebele ba kilometre ebele kolongwa France ti Belgique na makolo wana nde balobi ete po ete balakisa bolingo na bango. Oui, bolakisi bolingo po bolakisa ete souffrance na bino bokaboli yango na ba mama ya France, na ba mama oyo bazali violé na este ya Congo. Mais bolingo ya malamu assistance na bino depuis bobanda ti lelo bozali ko assister ba mama wana na eloko moko te, kaka makelele bozali kosala kolobaloba. Mais tango toyebisaka bino bandeko babolingo bato oyo basalaka yango mpona ba intérêt na bango pe bazali kolekela na kombo ya ba femme violée, mingi bakanisaka neti tozali kokosa. Mais bandeko tokotalisa bino tolakisa bino ete bato oyo bazali koloba ete bakomemela bino une vie meilleure na kati ya Congo pe bakochange makambo. Mais botala désorganisation désordre oyo bango moko bazali na yango na kati na bango bandeko okondima te okokamwa. Bandeko Congolais na koyebisa na bino boye il faut bosala keba na makambo oyo bato bazali koloba pe oyo ezali kowuta likolo ya na kati ya mitema te me likolo ya mbebo. Bino bokoki kondima
bato balongwe ba kilometre kolongwa Belgique ti na France pon to lakisa bino ete bato bazali na désordre moko yango nde bakomemela biso kaka na Congo kolongwa Belgique ti na France kolongwa France ti baya na Belgique pona ko déposer memo na bango bandeko eloko ekamwisi biso donc ti ndenge basi bayokanaki donc bango bazwi kaka initiative batelema batambola baya ti na Belgique baya kodepose memo nde bazwi ide ya kokoma mais eloko ekamwisi biso bandeko po mona bazali na désordre bino batu bolongwe Belgique bolongwe France po boya ti na Belgique est-ce que bozalaki na likanisité ya kopona déjà quelques bateaux bolobi ke soki tokomi na parlement européen tala batu bakokota motoboye bandeko bakomi liboso ya parlement nde bakomi siko kopona banani bakokota tala désordre bandeko tala désordre ebongo batu ya boye bandeko nde bango nde bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo na ba désordre bango moko bazali na yango bandeko lelo soki bamindele balobi basala kaka mwa je moko balobi bon président Kabila yo vanda nanu pembeni tomeka nanu bato bazwi bango nyonso bakisi bango na Congo bandeko okomona désordre ndenge kokoma tango bazosala gouvernement ba oyo kuna biso tosalaki boye ndenge nini poste boye bapesi yango na bato bo bandeko biso na biso guerre civile ekobima bandeko il faut komonaka mosika il faut komonaka mosika bato oyo baza komemela biso baza kolinga nde komemela biso désordre na kati ya Congo bakoyela biso kimia te bakoyela biso pete et surtout bamapangu ya bato oyo ya deuxième république oyo babotolaki bato tango bazalaki na bokonzi oyo tango gouvernement ya lelo aye asali justice azongiseli bakolo na bango lopango mais bato wana tango bakokoma na Congo bakobotola bato wana lisusu bamapangu wana bakobotola bango lisusu bamapangu donc yango wana bandeko il faut kosala attention po ete bato ya boye oyo bazali koloba ete bakomemela biso une vie meilleure tala désordre bazali na yango bandeko bato ya mayele tango bozali kosala likambo ya bo boza mpe kotambola bakilometre ebele kolongwa France ti Belgique na makolo boza présence d'esprit ekoki kozala te mpo boloba ete botango tokokoma na parlement na memo oyo tala bato bakokota na memo oyo mpo baprésente bango bandeko bakomi na memo nde bakomi kosutuka liboso ya parlement nani akokota na nani akokota te mpe moto mosusu Roger Bongo stango alingi akota kuna balobi nini oyo ete ye azali kolabo bandeko mpona koyebisa bino bandeko soko ozali moto ya mayele zwa mayele na yo pesa implice na mboka biso na gouvernement ya Joseph Kabila atotonga mboka bolanda bato oyo te bazali kodisa tala nzambe aza kolakisa biso basinye lolenge nini bato wana bazali bato oyo soki bakei na Congo lelo bapesi bango mboka bakomemela biso kaka désordre na désordre nzambe aza kolakisa biso basinye bandeko bato oyo bazali kobunda mpona nini po ete ntango bazalaka na bokonzi bandimaka teke bakotika bokonzi baye na poto bazali kokoka te yango wana omoni ete kanda wana bakomi kolinga kokotisa yango mpe na mitema ya bato mosusu ezali likambo oyo ndenge paster mokuna alobaki ete baperdre biftek na bango yango ete ekomisi bango mitema mabe bandeko yo ozomona soki ezali mpona makambo ya pamba ya bozoba oyo kaka makambo ya lokuta soki bayoki ete kuna bitumba tala boye soki balobi bosangisa bambongo wana nde mbangu bandeko mpona makambo ya bitumba botala kaka bato bakomemela biso désordre bolanda malamu tango makambo ya dongo eyaki lokola bayebi ete makambo ya dongo bakozwa bokonzi ale wana nde bakomi kosala bacotisation mbangu kopesa bambongo tango baye komona ete papa Etienne Tshisekedi lisusu aye bandi kopromettre bango victoire ale wana nde bakoti maboko na bapoche mais mokolo nini bakoloba ete en tout cas toleli mpe mingi mpona bamama oyo tosala cotisation moko générale moto nyonso tukati na biso apesa ata 10 euro totindela bamama wana po ete soki otali bato ndenge bamesana kobeta tolo biso bana ya poto baye kosala bilan ya bambongo biso totindaka kuna na Congo kosala montant soki ya combien bazali koloba bazali kose vante mais
bon se vante pe ke moko mosusu boloba ete tosalaki cotisation moko générale totindeli bamama wana ya este epesi yo temps tokobetela bino maboko bino bokanisi bamakolo oyo balongwe kobanda France ti na Belgique bino bokanisi ezali bolingo ya bamama ezali bolingo ya bamama te balingi nde kaka mokili emona bango mpo ndenge batelemi bazali koutilize nde nkombo ya bafemme violée mais bazali koluka intérêt nini oyo bango balingi bazonga na Congo mais ndenge tolobaki bandeko nzambe akopesa bino lisusu chance te nzambe akopesa bino chance te po ete mabe oyo boye nango lisusu wana poto bokomi konyokola bato bokomi kofinga bato bokomi kolinga meme kobeta bato bandeko nzambe akopesa bino chance tondimi kutu topesa chance na Joseph Kabila moto oyo tozali komona président oyo tozali komona réalité na miso pe président moko oyo azali ete azali kopesa moto na moto liberté na ye azala libre asala ndenge alingi mais bino bozali koyela bato dictature pe bozali koloba ete bokamba mboka na lolenge nini na bozoba oyo bozali na yango bandeko ntango mosusu bato bakoloba ete mama ozali ndenge nini azali koloba makambo ya boye na kosenga na bino botala bino moko na babilili bomona bozoba ya bato oyo bazali koloba ete bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo pe tokozala malamu makambo nyonso ekokoma bien pe bapasi ekosila mais botala nanu bango moko awa na poto bapasi na bango moko bazali kokoka kosilisa yango te po ete bazali na kati na désordre bandeko bawiti kolongwa France ti na Belgique mpo na batika memo batikali meme kopense teke soki tokomi na Belgique nani yango akokota mpo apesa memo oyo baye kosutuka kaka liboso ya kamera liboso ya parlement botala ndenge désordre oyo bato oyo bazali na yango pe babandi koswana bango na bango kasi ndenge moko pe mokolo ekozala ete soki balobi bazongisa bango bapesi exemple bazongisa bango na Congo balobi te bokonzi yango oyo me bokomona ndenge ekokoma oyo ya Belgique bakoloba biso mpe tobundaki il faut tosala boye bopesa biso boye oyo ya France mpe biso mpe bakombate ya France tobundaki bopesa biso boye na Angleterre mpe bakosala oyo ya Canada mpe bakosala États-Unis bakosala donc tokozongisa kaka guerre civile yango wana bato oyo bazali bato moko ya kopesa bango chance te bakomemela biso kaka makambo ya mabe na kati ya mboka tala kaka makambo na bango moko ya mite awa désordre ya boye ebongo nde oyo ya makambo etali sikoyo mboka monene lokola Congo nde bakokoka yango bandeko bolanda na babilili ndenge nini bato balongwe kolongwa France ti bakomi liboso ya parlement bazali koyeba nani oyo akoki kokota na memo te po akende kopresente donc basali memo kobanda France mais babosani ete mpona bapona bato oyo soki tokomi tala bato bakopesa memo bango mais ekomi bango liboso ya parlement bakomi nde kowelela ta quel désordre bandeko quel désordre oyo nde bato bazali koloba bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo bandeko oyo bazali koyokisa Congo soni bandeko boyebi te ezali na basini ya mosusu ifo komonaka omoni basokoto ya basolda oyo bato oyo ya DSP na bagarde civile baza kolatela biso bazali kozongisa biso kaka na makanisi oyo ya mabe makambo mabe oyo babanda kosala biso ntango balataka basokoto wana bato bazongelaka kaka image na bango ya mabe pe bomonaka ete makambo na bango ya mabe wana ezalaka kaka na kati na misala na bango kolatela bato basokoto ya basoda eza ta na sens te basokoto yango mpe bandeko soko opusani pembeni na bango solo moko babimisaka bandeko solo moko ebimaka na banzoto na bango bandeko kondima te babimisaka solo moko kondima te bandeko yango nde nalobi na bino bandeko botalaka kaka bino moko bato ya mayele botalaka ndenge nini bato bazali koloba ete bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo bolongwe kolongwa France ti koya na Belgique bosali memo na France botamboli bakilometre ebele mais présence d'esprit eza te koyeba ete bopona nani oyo soki tokomi kuna na parlement oyo akopesa memo nani akokota bakomi liboso ya parlement nde baye kosutuka babandi koyo ye kokota te ye kuna kolabo bandeko tala bozoba ya bato bazali koloba ete bakomemela biso une vie meilleure na kati ya Congo bino boza na chance te tozali koloba yango bino bozali na chance te kaine chance bino bandeko babolingo tolanda na babilili botala ndenge kibolole ya bato bazali koloba ete bango bazali kobunda mpona mboka nde bato bakoya kopesa biso solution na kati ya mboka mais botala ndenge bango moko bazali na désordre ya kosakana te ezali pasi mpe mawa
nakosenga kuna na régie babilili s'il vous plaît. Maman ba ebele bilemo bomo ndenge batomboki ozali kambu ya ba maman bas bavandeli bango na mabele awa batomboki makasi polisi alingi acharge bato tongosana bacharge basala oyo balingi mais bamama nde batomboki nyonso balingi bakota na kati ya commission européenne bazobanga batraître oyo baliaka mbongo kabila bazala na kati kuna yango wana bomoni mwa trouble oyo bacombattant balobi ke délégation ya bacombattant mpe ife kota na kati mpona kotika memo yango lomoni bon yimbi mo moke awa Vous pouvez mettre Mandela devant. Parce que on ne sait pas Mandela. On a dit que c'est Mandela la bête de mettre de tout le Congo. C'est lui qui est parti de les policiers du lycée. Mais non, si vous faites ça, ça sera le bordel. Elle n'a pas marché. Moi, j'ai vu ces dames, elle a marché. Le plan de jusqu'ici, pourquoi elle va être devant? C'est ça le problème. Et en plus, son complice, les Congolais, les soi-disant journalistes, il a coupé l'argent, il a trahi son peuple. Toi, bon, moi, on va faire la prison aujourd'hui pour ça. On va niquer ta personne. Elle n'est pas congolaise. Pourquoi?
Qu'est-ce qui se passe? Mouta, Andelta, on est là, on est là. Je vois vraiment la biseau, comme violer la Congo. Il faut soutenir maman à Paris, ma combattant à Paris. Et les combattants de Belgique, il faut que tu m'as la Congo. Kabila va se casser, il n'y a rien à dire. Il va se casser. C'est bon, biso na Kabila Tembe, biso na Kabila Tembe, biso na Kabila Tembe. Donc ba combattant ba jour raison, représentant il y a ba combattant moko à côté na kati. Et ça n'est biso to lingi ne ndenge pour la révolution, on va les faire comme la Tunisie. Ma chef et comme biso peuple. Et le peuple a lingi yango et ko salama. Bana kin bo imiter. Oyo bino bolingi yango ne l'état il fait ça. La France a conçu association Nitiki Soumise. C'est pas Bongo. C'est moi je fais le malin. Il a fait le malin. Il a fait le malin depuis tout à l'heure. Il a fait le malin. Il a fait le malin. Il a fait le malin. C'est moi. Pourquoi faire le malin? On fait les rapprochements d'idées. C'est un ex-gang, non? On fait les rapprochements d'idées. Comment expliquer dans le bandeko baye ba mo muke faire. Problème est lié balobi baza na besoin 6 personnes, c'est-à-dire mibali misatu bati misatu. Mais nazo comprendre te makambo ya biso moko mboka eza ya biso moko, mais on n'arrive pas même ya kopona batu oyo na pali bakene bakota. Bon, lokola pe bato mayele bazanga te et arrivé que tokoni bato oyo na pali bakota bato bakoti ya omoni mwa calme ekoti sikoyo. Et le salami eza oyo peuple alingaki salama. Exactement. Nde yango wana combattant za peuple. S'il vous plaît, tomate na trottoir. Nazo filmer ngai moko nosani. J'ai donné. On se calme. C'est bon. Il n'y a rien. Tomate na trottoir. Bandiko babolingo bino moko bouti kolanda pe bouti komona ndenge nini oyo babengaka désordre ya bakongolais oyo ndenge nini makambo bazali kosala bandeko bino bosi bomona bato bozwi initiative ya kosala marche pe bokomi memo mais bozali kozala na présence d'esprit te mpona koloba ete memo oyo soki tokomi na parlement kingani moto akokota na yango bato boyende bakokota mpo bakende kopresente mais ekomi bango liboso ya parlement bandeko ekomi yo ndenge balobaka ete moto na moto azali koluka ndenge nini ya kokota kuna na kati mpe ekomi mobulu bomoni wana nyonso ezali kotalisa biso ete bandeko nzambe azali kotalisa biso basigne bato oyo bakomemela biso eloko te ya malonga na Congo bakokende kutu nde lisusu koboma bandeko bino boyebi teke bato oyo tala bato oyo malamu na modele oyo baza kosala lite na bango soki bakomi na Congo moto na moto akolinga nanu asakampare mpo ete abluka nanu pari ya mosuni na ye mpo bamosusu mpe bakobanda koya na makambo ya lokuta olite na biso ntango tosalaki todepasaki ota tosala nanu makasi mpe tozongisa oyo tobebisaki na kese na biso baoyo mpe kuna bakoloba bandeko ezali na babilongo mosusu tomonaka mosika
tomona kamosika tozala kaka teke bato bazali kosala makambo bayeli biso o bakonzi ya mboka bazali bapaya bino mpe bozali koya ngulungulu na makambo oyo basili kobota ya lokuta oyo ekomi lokola instrument na bango oyo ngbanda ye moko abotaki lelo bato mosusu balati yango lokola kazaka mpona kolinga kokontinue na yango na lokuta yango ete bazali komona nzela te mpe bazali kokende mosika te bandeko makambo oyo Joseph Kabila azali kosala na Congo ezali kolakisa ete alingi Congo koleka bato oyo bazali kosala makelele awa po ete bango bavandaki na Congo pendant 32 ans babomi mboka kutu koleka moto moko azalaki ete na makanisi te oyo lelo Joseph Kabila azali na yango kuna na Congo ndenge azali kotonga mboka ndenge azali kosala bamakambo bandeko bato ebele oyo atango ya deuxième république bazalaki ete na susi ya mboka te lelo tala Joseph Kabila akomi kokende meme ti na bazongo kuna koluka ndenge nini ba japonais ou bien ba chinois ou bien ba coréen bakoki kotiela bango barrage po ete courant eya ya makasi kuna na Équateur oyo Mobutu kudu atalaki yango miso te bangwande oyo batalaki yango miso te lelo oyo tala président oyo balobaki ete azali mwana moke akokoka eloko te tala ba evre azali kosala ndenge moko mpe bozali komona na Kananga akei mpona kolinga basala lisusu barrage mosusu ya makasi mpona inga mpona courant alors que bapapa Etienne Tshisekedi oyo bazali koganga batikala ata kozala na baide oyo te tala ba evre ya mwana moke président ya jeune azali kosala bamakambo moko bandeko ezali kolekela bato yango ite bandeko babolingo bamata bakita makelelo bazali kosala ya pamba tosi toyebi stratégie na bango oyo bazali koloba ete bakoluka babimisela kaka mobulu na ndenge ya makambo ya batricherie oyo bango moko bazali koluka kosala koorganize bandeko babolingo boyebi tokoyebisa bino eloko moko il faut bosala keba mpona nini po ete bato oyo bakomi na mayele moko ya mabe mayele ya kindoki mayele ya motema likunya mpona nini boyebi lobi awa basilaki kotiela biso baimage moko oyo balakisaki balobi ete botala na Kananga soki mpe na Kananga soki wapi bazwi cameraman akei kuna ale aza kofilmaka bana moko ya mikele na bakarte na bango na maboko bandeko po bomona ete likambo wana bato ya IDPS nde balingaki baorganize yango bakanisaki ete soki basali bongo ekozwa ampleur bandeko bino bosi bomona mwana nini na kati ya surtout kutu na village bino bosi bomona bana ya village esika baza kosakana mwana na mwana aza na carte na ye ya électeur na poche azali kosakana na yango biso moko toyebi na Afrique ndenge ezalaka mwana moke ata soki azali na carte d'identité na ye okomona ntango mosusu baparent na ye nde moto bazwi yango babombeli ye ebongo koloba ete donc journaliste ana ntango abandaki koya ale aye komona kaka aye kosurprendre bana na nde babandaki kosakana na bakarte na bango ya baélecteur bandeko botala baimage wana bien boétudie yango bokomona ezalaki babiloko moko déjà planifié bazali koluka babiloko moko bakolakisa po ete esala neti baluka ndenge nini ya koyebisa na communauté internationale etala batricherie ezali baje ya IDPS bandeko bakarte wana tozali koyebisa bino ya solo oyebi bakarte oyo ya baélecteur bandeko ata biso oyo na biro na biso esika tozali na bapareil oyo tozali na yango tokoki meme kosala yango po ete ezali na yango likambo moko oyo te soki ya spécial okoki kosala ezali kaka programme kaka oprogramme banini soki bapesi yo original wana otali yango kaka ndenge ezali oprogramme bani mais bandeko problème ezali nini po omona ete bato bazalaki mayele omoni na bakarte wana ntango ye soki moto wana soki journaliste wana abandaki kofilme abandaki kolinga kolakisa banimero ya bakarte te aza kofilme kaka kote ya bafoto epuis aza kobenda yango na mosika boyebi ntina bandaki kolinga kolakisa nimero ya bakarte te mpo ezali banimero moko non conforme na babiro de vote esika oyo bazali kobimisa bakarte mpenza normal donc ezalaki babiloko moko programme me nzambe azali nzambe ya mawa mpe nzambe ya boboto bomoni likambo yango balingaki basala neti baluka neti mwa mopepe moko ebota omoni nzambe asali fwe aniefuli yango mpona kotalisa ete lokuta na bango bandeko nzambe azali nzambe bandeko na kosenga na bino bolanda babilili oyo
ya ndenge balakisaki ndenge nini journaliste oyo alobi ete akei kosurprendre bana bandeko oyebi eloko ekamwisi biso ntango ye surprendre bana wana ntango amonaki bakarte bose pose question est-ce que journaliste wana akendeki na bureau wana ya vote mpo na filme mpe yango aloba ete tala bureau oyo epesaki biso bakarte yango oyo oyo epesi bana oyo bakarte yango oyo asali yango te epuis bana wana soki otali malamu ndenge bazali kolobaloba ondire ezali babiloko moko deja organisé bandeko mpe journaliste na suka na yango akati kaka boye sa meme akende kolakisa bureau de vote oyo esalaki banini ezali babiloko moko organisé bato ya idps baza kosala babiloko na bango toyebi yango bien mais le reis azali ya nzambe ekosimba te bajeni nyonso bozali kosala ekosimba te bandeko tozali koyebisa bino papa Etienne Tshisekedi oyo bino bozali kobenga o Moïse te aza Moïse te aza Moïse te akomi na ye kaka papa oyo ya combattant ndenge tozali komona bacombattant awa akomi na ye kaka papa ya combattant po ete bamakambo azali kosala na sese bandeko okokama okondima teke oyo bino bobengaka ya chichi nde moto azali kosala yango ya chichi akomi kondima makambo nyonso de tout et de rien kokamwa talanda na babilili botala ba ndenge nini bato ya IDPS bazali komanipule bato bandeko bino bosi bomona bana na Congo baza kosagana na bakarte na bango na poche ya baidentité mpo wana ezali carte ya électeur mais bana wana nyonso tout 6 mpe azali kozwa yango journaliste afilme suka na yango apesi ata conclusion te akende kolakisa bato mpe bureau de vote epesaki bana wana bakarte akati po ete ezali babiloko moko ntango bango moko basali kaka le même journaliste wana ye moko moto azwaki bakarte wana apesaki na bana wana asi asololi na bango ayebisi bango ndenge nini ntango bandeko tuna bamituna ndenge nini bakoloba bandeko wana nyonso to ezali baje toyebi tala Deuxième République esi eleka toyebisi bino ete peuple congolais asi atimbi asi afungwami me mingi bazali koyeba te botala manipulation ya bato ya IDPS ya papa Etienne Tshisekedi na bato na ye na bapeti na ye me bazali koyeba te eke mbala oyo toza na bango mayele mpe toyebi ta ya 32 ans esi eleki peuple congolais asi afungoli miso tala na babilili totala baje ya vie chichi na bapeti na ye ba petit farceur, ba petit escroc, ba biloko bazali kolinga kosala mais ekosimba te. Ba image s'il vous plaît. L'accent non. Parce que carte ba bio ça non. L'accent carte. Non, l'accent carte na yo. Ne ba mine la. Lege. Pinjo carte akujenza na kuchini. Kujenza na kuchini. Mbakosha bawe kwenza na kuchini. Balumba mine bantu bose ba. Bamba ni bantu bonso. Tony bana bategeta. Bushu. Pinjo nganju mamba eno ngata. Chef. Chef ngani? Chanza. Pinjo ujuma mujuma karta kani. Kachin. Kapadu yinako. Padu yokulendo yinako. Kulendo. Carte kama sungula ngana. Asi carte kama sungula. Pinjo wengi usungula. Wewe ujumwana mkesi. Kwa kumbana kusungula to. Muleji Bajitoka il est 31 janvier 1993. Wewe ujumwana 93. Kajwe wa mchijimukai. Le 31 Gabiji 1993 31 janvier 1993. Pinjo nenu jibinji la chini. Numona chini. Nyamba ne bakwenu mbanga tatuarte. Nenu kanu ina batu anga tatu. Kajibo obusi mbanga. Be. Nenu bons nujini tuarte. Deja kebo. Kaka mulumba. Ewo kinga. Muto. Kajumune bebe. Kujumune bebe batutangi. Baji banga. Ça va.
bandeko na banzi ete bino moko bouti kolanda ba image oyo ezali ba montage triqué oyo vie chichi aza kosala na bapeti na ye me nyonso tu wana ezali babiloko oyo bazali kolinga ete bakanisi mpo base souleve baluka ndenge nini lidusu ya kokota mpo ete baloba ete balingi Tunisie na Congo me kosimba te mpo ete ozali koloba yango ntango nyonso nzambe nde asi akangi bizibeli oyo akolingi asala n'importe quoi kuna na Congo akende nde kosenga permission na nzambe nzambe apesa ye fungola ya bizibeli oyo nzambe asi akangi mpo ete bafungola bandeko 32 eza mingi 32 ans oyo bosala biso mabe 32 ans oyo bonyokola biso boyebi yango te lelo lisusu bokomi koluka lisusu boya na kosala n'importe quoi bandeko nani andimaka te un jour biso ba peuple tokorepere ete vie chichi pe azalaki moto oyo ya ba GRCC nani andimaka te biso tokoya koyeba ete na liwa ya Lumumba vie chichi pe azalaka na kati ya COP nani andimaka po ete bandeko babolingo bamasolo oyo ya vie chichi ya papa Jean Tshisekedi tango bayaki kosolola na Mobutu na ndenge ete oyo akosala asali 5 atikeli moninga asali 5 atikeli moninga bato balobaki ete ezalaki ete bayokanaka na Général Masiala ok histoire etapaka à côté mais lokola balobi histoire ekotikala kaka histoire te eumbeli lelo bato baye kosutuka nzoka nde ezalaka papa Etienne Tshisekedi wana nyonso tu mpona nini mpo balingaki koteka motu ya héros national to balingaki te me batekaki motu ya héros national bandeko ko bango mpe basalaki mpona komona kaka ete makila ya héros national Lumumba ezalaka makasi etungisi bango basali mpe eloko ya malonga na Congo te na kati na bokonzi yango bayokanaki kaka bitumba na bitumba bamakambo eza kosimba te bango mibale mpe lelo oyo tala lelo esika tosuki bandeko yango namoni ete lokola Congo na biso bato oyo basopaka makila ya Patrice Lumumba héros national na kati na mboka na biso bazalaki na kati na mboka yango ete mboka na biso esalaka mpe eloko te me nzoka nde tozalaki koyeba teke moto oyo ifala tonga mboka na biso azala moto oyo akokaki kozala na makila ya Patrice Lumumba na maboko te nde tango Joseph Kabila kabanga ye bomoni makambo nyonso pepele nyonso to ezali kokende kitoko me na tango wana avant makila ya héros national ebandaki kotrouble Mobutu eza kotrouble mpe papa Etienne Tshisekedi mboka ezalaki kaka na kati na kao na banzi ete bato bakokanisa ete mama Rosalie azali lisusu normal te ndenge nini azali koloba boye bandeko babiloko tozali koyebisa bino bozwa yango liseki te po ete ezali babiloko moko oyo ndenge balobaka ete bachose caché bamystère caché po oyeba yango il faut ozala moto moko ovandi osali examen de conscience nde okokomprendre koyeba eloko nini mama Rosalie azali koloba na minute oyo tozali koyebisa bino bamystère caché ya mboka na biso mais yango wana bato mingi mpo bakomprendre yango il faut ezwa bino temps papa Roger napesi yo maloba merci mingi mama Rosalie mpona kopesa ngai maloba bandeko congolais mpe bandeko congolaise na banzi ete tango biso tolobaka tango biso topesaka ba émission ebongi malamu ndeko tolobaka yango tango nyonso linga kotire leçon soko omoni ete sika oyo tolobaki ya mabe osepeli na yango te longola yango soko omoni esika ya bien zwa ata na agenda na yo koma date na mokolo mpona ezala lokola référence na yo ndeko po ete tozali koyebisa bino ya solo bamakambo mingi oyo tozali koloba lelo bandeko ezali na cadre ya teke ou bien to se vanter ou bien bon non po ete moto moko na mokili akoki kose vanter te po ete mokili oyo eza na kolo na yango te apart nzambe ye moko moto moko te akoki koya kobeta te aloba ete nga nde kolo mokili nga nde nasuki te tosalama na mokili biso nyonso po ete tose komplete oyo azuza na likambo ayebi alobi po ete abakisela baninga oyo bayebaki te donc mokili esalama ndenge wana mais oyo akoya aloba ete ngai nde te azali te bandeko babolingo makambo biso tozali koloba yango ya solo soki biso ba radio nyonso twa na poto tokomi kolinga sikoyo
koluka nanu bamakambo ya kikombatant wana oyo masolo ezanga tina ya kobangisaka batu banini kotia yango na pembe tolobi bon tosala sikoyo mosala na biso na ndenge ekoki bokomona ete mboka na biso pe bapeuple congolais bakoyeba makambo ebele bandeko na kotalisa bino hypocrisie ya bato oyo komona bazali kotombola mongongo balobi ete mboka na biso démocratie eza te bajournaliste bazali ntango nyonso poursuivi bajournaliste bazali kolandela bango bazali kolinga te ke bajournaliste bapesaka bainformation na ndenge ekoki mpo lelo balingi batalisa biso ete non na Congo kuna démocratie eza te bango nde balingi bamema démocratie mais bandeko ezali sikoyo exemple moko nazali kopesa ezali kati na biso bandeko soki bato oyo bazali koloba ete na kati ya Congo na biso kuna tala boye bazali kolinga te bajournaliste balobaka boyeboye kaka na bainformation bakosaka mpona koluka komanipule bato na bainformation na bango lokuta me ngai sikoyo na koloba bandeko soki bango bazali bato ya démocratie ndenge bazali koloba ete ifo kotikela moto nyonso tu bajournaliste nyonso liberté na bango mpo balobaka oui ezali malamu mpo bozali na bayida bien mais tozali kotuna nani yango asi andima na bainformation oyo nyonso tu radio Zoomel mele pesaka na bainformation nyonso tu oyo biso tolobaka soki tomoni mabe na bango tolobi est-ce que bango basupportaka yango combien de fois bino bosi bomoni na internet oyo bazali koloba ete soki tozwi mama Rosalie wana tokoviole ye soki tozwi papa Roger tokoboma ye mpo na nini mpo na bainformation alors bango nde bazali bato ya démocratie bango nde balobi ete bakomemela biso démocratie na Congo oyo kutu ya biso na biso baza kosupporte yango te ebongo soki bakomi na mboka esika oyo te bakozala na nyonso na bamapinga me bakobanda koboma lisusu baza koloba bamakambo me baza koyeba teke ezali na babiloko ezali komonana oyo ezali kotalisa ete bango moko bayebi sensi ya démocratie te bandeko na kozonga sikoyo mwa moke mpo na makambo oyo mama Rosalie alobaki na oyo etali marche ya bakombatant bandeko babolingo ezali mawa pe pasi komona bato mosusu oyo bazali koloba ete bazali kosala lutte mpo na Congo mais bazali kosala lutte mpo na Congo te bazali kosala lutte mpo na koluka baintérêt na bango personnel bandeko bino bosi bomona bato nini oyo balobi ke bato ya mayele bango nde mtu bayaka ntango nyonso balobi ke biso bakombata bato ya mayele mpe bazali wi topesi bino yango po ete banda kowelela yango banda kala bino bato ya mayele mais bino bosi bomona bato ya mayele nini ntango baza na France basali memo bakomi bamakambu bazwi mpe memo na bango babongisi yango mais sans même bazala na présence d'esprit lokola tokomi memo oyo soki tokomi na France nani ya kokota na yango banani bakokota na yango mpona bakende koprésente wana kaka mpona kokoma memo nde bakomi mais babandi marche bakoma liboso ya parlement bandeko bakomi kowelela nani ya kokota bamisusu babengani bango na bango bakolabo omoni wana kolakisaka désordre oyo bazali na yango mpe bakomemela biso kaka na mboka bakomemela biso yango kaka na mboka mpe na mboka bakosala rien malgré bazali koloba ete na Congo boye tokosala tout bakure kokota partout bana bato bakobanda kolia 3 fois par jour maloba kaka likolo ya maloba eloko ezali te bandeko yango wana tolobi ete tozalaka na esengo mingi mpe tozalaka fier ntango tomonaka ete Nzambe apesa biso un jeune président oyo azali kosala bamakambo oyo bakokobari ya ntango wana bavielu ya ntango wana bakokaki kosala yango te babibengaki bato ya mayele me lelo toyei komona ete bazalaki bato ya mayele te bazalaki bazoba mpe buzoba na bango eza kokontinue malgré bakimi baye na libanda awa bakomi kolinga kotalisa bato politiki ya Congo ndenge nini bato bakoki kosala po ete Congo ezala bien après avoir bango moko babomi mboka omoni teke baza babolole bavrai bolole ezali mpenza bango moto asali pendant 32 ans bomi mboka après avoir bakimisi mbango ya na poto akomi kolinga koyebisa bato histoire ya Congo ndenge nini Congo gogo salama po ete Congo bonga po ete Congo kende liboso bomoni baza kosakana na nde na biso mais baza kobosa na ete tozali lisusu ba peuple ya tango ya deuxième république te tozali bato oyo tosofungwami bandeko ngai eloko oyo nakanga na mutu na ngai na kobosa na yango jamais tango Joseph Kabila zui bokonzi bandeko il fallait voir ndenge bato babandaki koloba akokoka eloko te président wana aza mwana moke Congo eza mboka munene boyebi Congo wana
batu boni yo baluka po ete basamba Congo eza mboka munene kokoka te Congo eza na expérience moko ya makasi mais bandeko na tamoka ndenge nini un jeune président Joseph Kabila aya ko surprendre ba mobutiste yango na ete lokola Joseph Kabila surprendre bango ba makambo asala elekela bango balobi bon tokanga makaka to lobagaka kaza mopaya yango na moni kaka batikali kaka aza mopaya rwandais tanzanien boyebo biloko kaka bandeko ba makambo bango balobaka ba preuve ezalaka te okokende pa okomona ba déclaration mususu tango mususu atala ku chakudia aza koloba ono Joseph Kabila aza kotonga ba hotel na Tanzanie mais okotuna ye ba hotel yango Joseph Kabila aza kotonga ozana ba image ote ozana ba photo te na yokaki bandeko congolais na poto na congolais na poto komi ko vivre kaka na makambo ayokaki alors que lelo baza ko bossa na ke technologie esi évoluer mundela bimisi biso abimiseli biso ba internet ba makambo belé moto ko zoba information mais okomona moto mosusu aza ko liboso plateau de télévision akopesa information so botunie ozoki yango ndeni on ayokaki un congolais aza ko mibenga pe moto ya mayele bandeko yango na tango bato balobaka ete papa Roger pe mama Rosalie bazali bazoba na lobaka ete tango mosusu biso Rosalie bazoba te po ete makambo biso toyebi bato bazali ko se prétendre te ke bazali bato ya mayele bazali ko comprendre yango te tango mosusu lelo soki bato bazali ko landa ba argument na biso bazali ko mona ete biso nde tozali ko raisonner bien ke bango bandeko esalaka bino pe mwa soni tango bozali ko loba pona Joseph Kabila tala Joseph Kabila loko akei ko sala akei tina kana ngai sika balingi basala barrage bandeko pona courant est-ce que kosala même ba papa chinti seke di sonité et kosala ba tala kuchaku dia sonité mikolo na mikolo ba banda ko ganga makambo ya politique Congo ba tela kosala rien mais tela un jeune président bino bozali ko linga ko boma tela ba biloko komi ko gende kosala na ba région na bino et ça la bino soni boyo kaka soni bandeko ndenge ezali wana Joseph Kabila azali kaka moto oyo ndenge tozali koloba azali phénomène yango na moni ete bato ebele bazali kobanga po bayebi ete modèle oyo Joseph Kabila azali koya nango na mboka style oyo modèle oyo ndenge azali kotongela mboka bato ebele bayebi ete soki tosali makasi te peti oyo akokontinue bamanda ebele yango na bazali kolinga bakase ye mais tozali koloba yango eloko oyo nzambe asimbi na maboko ndeko yo sio mona nzambe asimbi fungola na maboko moto na mokili afungoli loboko ya nzambe po azwa yango tozali koloba yango tango nyonso ete bokonzi ya Joseph Kabila euti na nzambe mais mingi bazali koyeba te mingi bazali kolala pongi mais tozali koyebisa bino bo bandeko botya yango na motu na bino olinga te oboya te yebaka yango ete Joseph Kabila azali ko doubler mandat na ye oyo nyonso baje bozali kosala nango bamontage bozali kolinga kosala élection ezali trike na ndenge bozwi botindi soki mutu na kana nanga pa kende me bandeko oyebi ke ezali kokamwisa biso makambo yango bake kofilme yango ntango bafilme yango oza komona kaka ke na kati na baimage wana eza na bamakambo ebele ezali louche na kati oza komona kaka ke na journaliste na bana wana likambo moko eleki wana entre bango na bana bandeko tala oyebi ko nzambe merci tobimi na nzungu ya 32 ans tobimi na nzungu ya 13 ans parce que nzungu wana 32 ans ezalaki penza nzungu moko mabe bandeko boyebi nzungu wana ekamwisaki biso bandeko ona nini bandeko oyebi ke nzungu oyo ya 32 ans ezipaka biso bapeuple misu me lelo tofungwami bandeko boyebi hôpital ya mama yemo na hôpital ya mama yemo batiaka stati moko boye ya mama yemo oyo azalaka mama ya Mobutu mama Mobokoli mère biologique te mais mama Mobokoli bazwi stati ya mama yemo batie wana bakomi mama yemo né en 1920 batie yango wana Mobutu né en 1930 bandeko et ça la bambula na bambula ba congolais lokola ba baraka bango esprit ata mutu moko ya kozwa idée te que oh mais maman ma bota na 1920 Mobutu na 1930 donc le beta bota ke Mobutu na 10 ans bandeko mutu kozala te na idée azate kaka nde bandeko batu yaki kofunga ma idée tango mokolo ya Mobutu apesaka discours na ye ya démocratie kota na mboka
on dirait nzungu wango ya bato ya deuxième république efungwamaki bato baye bafungwe misu nde journal moko yaki kokoma makambo wana ye kolakisa bato babi o mais ndenge nini président na biso abotama na 1930 maire na ye abotama na 1920 oh donc maire yango abotaki ye na 20 ans bandeko eye kosutuka likambo wana esala polémique bato mosusu bakanga bango meme nayebi moto moko bakanga ye asala meme 30 jours na 24 novembre na état major oyo na BD azalaka na chance bolozi elingaka boma ye meme mais lokola azalaka pe na bandeko na yo mpe bazalaka na mwa bagrade na kote kaka ya likolo balandelaka ti baye kotika ye mais azalaka mutu moko bandeko balingaki balekisa ye bandeko tala nzambe azali nzambe mingi bazali kokanisa ete biso bapeuple tozali kaka bapeuple ya babolole mais nzambe asabimisi biso na nzungu oyo ya 32 ans lelo bokokosa biso lisusu te bokosaki biso lobi mais lelo lisusu te mama ozali nazongiseli yo maloba Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Vraiment tokoyebisa na bandeko congolais ebongi ete tango oyo toyeba banani oyo biso tozali koloba ete bango nde bakokende po ete bakambela biso mboka po ete lobi bango nde baya kotiela biso la démocratie oyo bango bazali kopromettre biso démocratie ya moniato démocratie oyo ezali ata na sens te oyo bango moko bazali koyeba ta tina na yango te nde tala ndenge kaka bazali kotelengana awa bango na bango bazali koloba ete bango nde badémocrate mais tala kidémocrate yango bango bazali koloba bandeko na mawa bandeko babolingo lelo bato oyo bazali koloba ete Joseph Kabila kuna na Congo azali kotikela ba journaliste te liberté ya parole na bango pe gouvernement ya Joseph Kabila bazali tango nyonso tu kotelemela ba journaliste me ba makambo bazali koloba bango moko bazali koyeba te ete tango bazali koloba makambo il faut ba mitunaka tango tolobi likambo ya boye est-ce que biso moko tosalelaka yango bandeko lelo bakomi kotalisa na mokili ndenge nini ba journaliste bakomi kolinga komenace bango ba makambo ndenge na ndenge mais ba exemple ezali mingi oyo tokopesa exemple ya moke tokozwela bino kaka ndenge bozali ya na poto est-ce que bino bondimaka démocratie ya liberté ya parole bondimaka yango alors soki bondimaka yango mpona nini tango biso radio Zumel 1000 elobaka ba vérité ya bozobo bino bosalaka mpona nini okomona soki batali ba déclaration na bino bozali kokoma ete mama Rosalie soki tozwi yo tokoviole yo papa Roger yo soki osakani okomona tokobimisa o michopo bolobaka yango mpona nini po ete bino moko bolingi liberté ya parole te bolingi kaka baloba mabe ya bato mosusu oyo bino nde baloba te jusqu'à ce que bokendeki même kotutula bambatana monsieur Wechi bobosani yango alors démocratie ya nini yo bino bokoloba ete bino bozali ba vrai démocrate bato ya lokuta bamiyibi ya pamba oyo bovandi na poto wana bato mosusu oyo batekelaka bango balopango moyen ya kozongisa bambongo ezali te bakangami awa ale bana ya oya tango ya deuxième république oyo babomaki mboka bakomi koya kokotisa bango bamakanisi mpe lelo batelemi balobi oyo bazali kobunda mpo na mboka bandeko bato ya boye tomikosa te lobi tango bakokende na Congo okomona ndenge bakobanda kowelela na bamakambo etali babokonzi mpe soki bokebi te guerre civile ekobima po ete ndenge ezali wana moto na bato bazali na makanisi na bango na moto oyo ya France bakombata ya France bazali pe na baide na bango soki tozwi bokonzi il faut bapesa biso baposte oyo pe ya Belgique ndenge moko Angleterre ndenge moko Canada ndenge moko bandeko bazali nde komemela biso bazali nde kopreparele biso future rébellion mais bato mingi bazali comprendre yango te pe ndenge tolobaki yango ete ezala papa Etienne Tshisekedi azali na kati ya piège po ete ata soki bapesi bokonzi lelo papa Etienne Tshisekedi akozala na makambo ya komona po ete bato wana ntango bakoya kotelemela ekozala nde trouble akozala komona asali gouvernement boye bato mosusu balobi jamais ndenge nini bango bapesi bato boye poste ebongo biso bato oyo tosalaka boye bandeko makambo tozali koyebisa bino ezali ba révélation
congolais nde ayaka kocomprendre na retard baoyo bakomemela biso kimia te bakomemela biso avenir meilleur te na kati ya Congo me bakomemela biso kaka bamerde na bamerde bakomemela biso kaka bamerde na bamerde bandeko tango yango yo il faut koyeba ndenge nini bato oyo bazali bandeko soko otali kaka bilongi ya bato oza komona kaka bato oyo bazali bato ya envie bazali barancunier bazali bato oyo lokuta ezali kodesine kaka na likolo ya bilongi na bango nde bazali koloba ete bazali koluka mpo ete bamemela biso une vie meilleure na kati ya Congo bandeko bamakambo Joseph Kabila azali kosala ezali komona na peuple asepeli peuple a se retrouver bino bolingi boya koloba nini bino nde bokosala miracle ya koleka boniko botika kolalisa bato pongi na bainformation ya babozoba oyo bozali kopesa bato butu mpe moi na banzi ete bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde radio Zumel Mil tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya basango ya mboka na biso RDC pe oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka bozala kaka bisika bozali pe bokomona basango ekoyela bino na oyo tobombeli bino na weekend ya lelo merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo